Moko, ils ont déjà une chaîne, il y a Belleville TV, chaîne, il y a référence, il y a théâtre. Mais à coup pas, beau consommer, beau partager, beau partager. Il y a Saranateza film qui toko écrit par Madame Belleville, Poutine de l'écriture, au capite de l'écriture, la reine de l'écriture, réalisé par Madame Belleville, Christian Donzao. Tu as un problème très sérieux. Parce que la opération partager vidéo, partager film à 10 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes. On peut comme 10 personnes. On peut si tu sales le bon, tu as un défi, tu as la qui sur comme na 100K. Éducation mère. Donc le ko juste éthique là. Na vie na yo, na ki songu no éthique là. Na le couteau no éthique là. Na ba bien on ni. Que maele mabe ba bien ngo utama maele mabe. Okay. Pour la madame Bakas. Moi j'ai été étonné comme on a nombre na mon ewana. J'ai étonné l'organisation on va s'organiser pour la madame Belleville. Maman est beaucoup à éviter que nous la battement ba sangana oyo bazala kana pour la copier bazana pour la kokolo ba madame Belleville moi j'ai été étonné. Sona ba fouter ba billet pena. Nous avons Suède. Aïe pour l'événement wana. Kozwe Davina et comment c'est qui s'abattu. On est que on met tout dans Nzambe pourquoi pesi Davina oh pour pesa nga pété Nzamba dans Nzambe a copé même sur le cas Davina mais quand jalouser Davina té y a une fille moko boye pour la Davina mais ami comme si abakou nada aloba na ndenga ba gag na ye ba ninga fima na bi Nzamba salanga ilala na mi comme ça citron ça na scène na ye na scène a jouer mobile ta jouer moi si yanga la ba que non na ndenga citron pour na scène mais ba tout ça na vie na bango ya tongo mi dit pourquoi baza mi balité au commander passe c'est bon so ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu akumisama alléluia. Oh ma finga nyonso ekotikala na mokili oyo olo Yesu akumisama alléluia. Oh ba jeto nyonso ekotikala na mokili oyo olo Yesu akumisama alléluia. Nasi me apena obenga apena jema mikolo kutanga komanta kuna osimbo kitoko na biso yokeba lomba na okebisa mwa so okeba obona ngolingo yana zonga malembe keba Keba. Jema c'est bon, Chemima Ibele. Pardon. Eh yango ba biloko no vana ba mille keto ko finga ngati. Ponde bo vendre la case Jemima. So Jemima, Demer, Sarah, bo fan de la ngati to. Nini position de nini. Ba vinga position de nini. Ba bazolo balo na ba commentaire. Batu alobi na commentaire batu bayebi dala za famille bota batu bayebi yango te so apa na longa famille bota pona koma nani kasi on a la famille bota 100% na mona Belleville kandi la patrona abia mero c'est le mot te chokarae apela tinzu kutuluka ya solo ça veut dire quoi il y a deux fana kunda omona libulu ofandi wana fanda nango so te pe ya kinkole ce que il y a nécropole, ce que il y a c'est le bambou, fanango. On linga tam comment tu sais quoi? Parce que c'est quoi c'est pas la maman toi le banu ah. Honnête. T'es honnête. Oh, you know. Yama ya kanila wa dipa mbamba. So na simie comme rabo, akona kote sous lemba te. Le quoi lemba ya papa bango na mama bango. Ba exploration tu ya Belleville pesa biso ngo ana scène tu ba makam to loba on les a jo tona ya ko incarner attends ba gag on peut se moi les meilleurs attends ba film tout moi les meilleurs yo na mutu o ka ka Belleville na mutu na yo ka ka Belleville no finga ndi no kota kotobo ndi no sabi do obimi siko na linia ya makam oyo yekola j'ai mon sang c'est ba bloqué belé on est hein non Zamba salaka o lala yaya piste asungai moi trop siko ya baluke la et le cap ba weso ba kufi ba kenda na bango moi pas ça la autre ma pesa tête akoma maskola mobali ne mobali wa peta matali ka monke ngapi alo msanga loko tinyo so ba osela na bango afene ba musicien musicien so osela na bino ya vana ne c'est bien ba vana et puis à profiter n'est pas fada zonga lilala bébé
citron zonga lilala naloba na yo citron zonga lilala po nzambe asali lilala mwa sukali omikomisa ngai boye ndeni sikoloba moyo te bimbe ofanda mpe bien ofanda yotengama te po niveau salaire niveau moto oyo oyoka wa deux personnes na simbi bino tabokamisa na bino ngai tokalikilaka nzoko tokalikila likelele te soki topela likele ya twi tokokalikile oneti te tofandi bepela tozolipela ta te po tosimba ku mama bango moko soso te olobini olobini place po tosimba pela mama bango moko soso tobanga ke te po tosimba biloko obe d'habitude mingi yaka na libungu so osali nenga simoyeka na libungu si okamaka abe mokomso ekomi ya pola tachete bakoma olatisa Jema tomonaki pardon Jemima ntango otalaka asime madame Bevi ozwa baleson atoki na église te baerale ebe tosala yango misusu boye ofandi eza basenga bolamu na témoigner c'est à travers le film de madame Bevi tokopa ke no témoignage nyonso to ezaka ya kopesaka na tv kotémoigner te fuka besenda mesdames merci mpona oyo na opesi nga ezala yo na nzambe na o témoignage ekomi biso bitumba mais kotala famille libota wana ambiance kosolola tolia ensemble Aïda dans la kati. Aïda oui, Aïda pena moi la parler pena lepa. Ye pena ata sali 2 mois batiete. Allez là, tout ça ça là. Ya c'est lamentable. Amna art na nzoto. Vraiment les là watanga te. Te ba ba la wana ba film écoute ba ko bosu bati. Net da oh za ba 10 minutes. Bagag. Na bagag kuto ko jouer te. Ce qu'on a filmé, on peut se demander de ça là. Coupé, Tommy, katana koto te. Tango boy, faut qu'on t'aboue. Bon, madame Bevi, alors que le son il n'en est que nos collègues va commettre avant du koto. Comme on a accroché. Elle voit à quitte ça yo. Yango a otia te pour aboy ne ok son. Yango moni liande, liantia, yango zo tono. Poto le bela mutu veng, c'est to banga ate. Leader na bino kutu, wa champion na bino. Tolobela ke boto otanga kombo na ye abongo siko bino bambolombolo pona otanga bakombo na bino bato ba obanga ba yana ba faux compte muto yana faux compte zape et par rapport à l'évolution ça ndeni évolution c'est que famille Bota temo bolinga madame Bevi mingi to yebi mais vous allez me place pour ba finga madame Bevi on dit comme si vous se penchez trop na ma finga OK bobo ça ni objectif au mère le ba que focus et puis quand on doit capé bon on commande ani na film tant on bon même na gaga on raté bon na film autre ndeni on peut se mariner musala on peut se tuba musala ta songa na simyoko okuta ngano na ba yolo de okuta ngano ba kauka na bo menace nonga parce que ça ba nzembo oyo to kola lango mingi na mwana biloko nyoso ekotikala na mokili oyo donc toye mon catholique comme si on peut ça ba tout passe ça veut dire nyoso tout pe oyo zo sala et tikala na mokili OK c'est ça ko corrompre batu ko pesa ba mbongo ba détruire muninga oyo attendant la main muninga o alakisa bike non leki ya na ngai vas-y ya na nga fungola ya na nga kota na masolo mets la main dans la pâte donc yo loko zaki wana wa loko la ombre na po oluka o nuire c'est-à-dire nyoso etikala Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli
information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Oh biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama alleluya. Oh mafinga nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Oh bajeto nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Ah vraiment Nabani Nanzem wana shalom 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 partout boali shalom shalom ezarambote na ba obaye barate shalom ezarambote Nabani Nanzem wana pona kolamsara ndezalara pona olaksara ba tunyo surtout to sara la mokili oyo et otigalara la mokili oyo o miniature o mafinga o ba jeton o nyon surtout to sala otigalara la mokili oyo. Shalom na famille Bota Mobimba famille Bota base à Londres famille Bota à Paris, à Bruxelles, à Suède, partout Bozali, famille Bota, vraiment mingi, internaute Bozolanda biso, surtout pas abonné. Il y a chaîne Abisso, GI Télévision, Jemima Ibele, TV, na Prince Luamba officiel. Vraiment, na plateau, il y a le Nazana Jemima Ibele, Jemima Ibele, Oyo, vraiment, na Zoé Kala. Na yamba kala na plateau yo tous matin ya ko solana e abungi pe trop silence na to ebite zaki anini mais to ebika zaki na matanga na bato yo ba ebite Jemima Ibele zaki na matanga de matanga akufelaki papa Ibele mukolo kombo ya Ibele Jemima Ibele shalom. Shalom, shalom à tout le monde, Botalanga, peuple de Dieu, de partout. Botala biso, shalom na mabota na bino, shalom na bandako na bino, shalom na famille na bino, Nzamba Lola Apango la bino, Jemima Ibele et là la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron, la giga. Baxila mikolo maman bonheur. Na oumeli na zolo batemelo na e. Et c'est mon langage parce que maman Belgique quand il était là toujours pour soutenir na ba tapo na lekisi. Et ça l'a bien. Et aussi merci na famille Bota Oyo, na conseil, na prière, na info na bino. Vous avez qui pour soutenir ngai Mami Tadina de moi-même. Merci pour les colis hein, Mami Tadina, c'est bien la lataki, la Zouaki. Merci Mami Tadina. Merci à maman Martine qui lande de moi-même depuis Paris. Merci maman Brigitte Koufi depuis Londres. En tout cas, on va appeler bateau soutenir. Maman Chantal, base à Londres. Maman Chantal, base à Londres. Merci pour la bino ba chroniqueur. Au soutenir surtout tonton Prince Luamba, Noko Prince. Na ozalanga na plateau. Nanga pe la personne merci pour na plateau. Ça veut dire que tu m'as prouvé une fois de plus que tu es vraiment mon frère et que tu me portes vraiment dans ton cœur. Merci. Merci. Tout ce na parquet na yo. Tozongi boy na yo, na matanga na yo. En tout cas, merci beaucoup mon frère Prince Luamba. Famille de la famille Boté, moi la famille voilà. Merci na Exode Nkebi. Exope Azalaki na bossa micro. Exope Azalaki. Exope Nkebi Azalaki. On a réalisateur et émission. Merci na base ya famille Boté à Londres, la maman chérie à moi aussi, maman Claudine Bokatola, maman José Lussadissou, maman Chantal Mukendi, maman Aminata Tulomba, maman Binotou, vraiment, merci. Na Binotou, base à famille Bota Londres, Namoni na Paris, maman Sakina, la grande dame. Et la grande H. Madame Sakina, la bossani, c'est bon. Oyo, Azarana Bisso, bébé Chico mannequin, na Londres, Namoni Bongo, Adricha Montomètre, bébé Bazibeba. Na Bruxelles, Namoni maman, Nabiso Charlie Bossio. Charlie Bossio, Fondation ISD. Fondation ISD, oyo sungaka barfele, oyo zotonga pendaku. Pour na barfele, bo soutenir moi ça bien payé. Na bosanité Fondation Sandra, Fondation Maman Sandra. Vraiment merci. Na kitasa wa Maman Yvette, yangara Maman Yvette. Jina Mabiala, Mabialos, la Mabiala, bako sarate. Avant na yana maman soso, tono e manzembo, bilo onyo se retire la mokili oyo. Et là on est c'est ça que
Voilà, donc avant de kotango na bossa libanga moko donc pour ça vraiment plaisir. Babi na poto na Paris ngadantaba ka moko. Ngadantaba ikote c'est Hugues la coiffe ikote babi soko yé kuna olia le kwa ngutaba le kozo na capella le kozo partout babi Hugues la coiffe ikote ngadantaba ikote en tout cas bo kinde kuna bo consommer bo lia bo mela kitoko makasi voilà. Puis la profiter dans l'occasion papa Jaboud Maembo. Papa Jaboud Maembo monté mais maman Nas. Babi coupe mon code depuis babanda baliara bilo moko. Carla Divin et Paulina Maembo. Danger. Voilà. C'est bon. Bilo onyo se otira la mokili oyo, ma finga nyonso to otira la mokili oyo. Kolo so akumisama. Et ça linga bien parce que za banzembo oyo to kola lango mingi mingi na mwana. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Non to yé mon catholique comme si oyo on peut ça ba tout passe. Ça veut dire nyonso tout pe oyo zo sala et otikala na mokili. OK, c'est ça. Ko corrompre batu, ko pesa ba mbongo ba détruire muninga oyo attendant la main. Muninga o alakisa bike non leki ya na ngai vas-y, ya na nga fungola, ya na nga kota na masolo, mets la main dans la pâte. Donc yo le koza ki wana, wa le kola ombre na po o luka o nuire, c'est-à-dire nyoso etikala. Na kindumba no salaka etikala. Nako bima na mobali ya moko ya commune ba kota sama belé ekotikala lelo be ana pota ko beta concert tous nga na de ba bua ko pena na scène musicale au moins la scène musicale ya Rwata il faut ba na misa na bua ko soit bua kioté après le 21 no yela wana boka mère et le quoi occasion mo ba pesio dédicacer mère donc loko yo tout etikala na vie na yo na kisongi songi no etikala na lokuta no etikala na babengo nini ko maele mabe babenga ngo utama maele mabe na français il y a un mot comme ça ekotikala ne crois pas que non de ba bongo et so biso na kozanga no livrer parcellaire etikala na mutuka oluwa kawana o tamwana ngo zaka ya yote tout ekotikala donc et ça le quoi yo oye manzi mo biloko nyonso ekotika po tafala be sabiso te esu mutu te o confirmer que nyonso tu o ngabe na sala rako ekotika la ko ina ona ina mama so na raison te ekotika la mabetu na sala na vie ekotika la ko panda ba comédien tout ekotika la c'est ça. Oh, maman, bah tu retournes à la 50 couches écotikala. Si on lève la cercle, tu retournes le fond de tes na hôtel cola cercle cola tombe. Écotikala ah bah les nous bah au sale lango. Bah c'est là où le coin de au sale la raté. Bah tampon surtout écotikala. Ngala za mongo mais souki na ngeza moi bien. Ya on dit bah na casquette ah écotikala. Donc nyonso ya yo écotikala. Bah robe no mi kusu ta ko ba majorette écotikala. Ah. Et l'homme mi balo beti on a récupéré le beti blo belé même des moko wana na mono pendant le Rolex sango boité c'est razwa mobali ya ndeko na ya théâtre comédienne akufa c'est razwa mobali yango pe mobali yango a voyagé le 21 bobeta concert il faut boire kai moi sera boire qui était ndé parce na est-ce qu'on atteint comme on est la personne ba mise tout ya wata le 21 au na scène musicale boke ne bo consommer bo yemba pela banzembo tout babi leader azakuna Lise Mobini petite sœur propre Lise Mobini Nicolas comme alors atika so na ndenga ba chanteuse bo yo kenira opalola c'est rango le kinaye aidaye pour le laza la bongo aidaye le kiné wana abanola te makasi pe a sonam abanola te kitoko alaccepte ndi ba tshaka ba look ke couleur na couleur so balisango simbaka apese ba piste asungai moi trop. Ce qu'on y a baluké là est le cap ba weso ba kufi ba kenda na bango moi pas ça la autre ma pesa tête akoma maskola mo bad né mo ba lopeta matali ka monke ah ngapi ala msanga loko tinyo so ba osel na bango afene ba musicien misi so ko sel na binu ya vana né c'est bien ba vana et puis à profiter n'est pas ah on a que bandela jemima trop carabo jema o ya mabe na habité tantôt jema fandi à part moi des analyses à salaki na à salaki mais na plateau boy vraiment c'est la première fois
Mon analyse moko salaki mais na plateau eza bala liboso 2 mois na tournage 2 mois tournage sauté na mono yema be vraiment pardon lembisa mamuke pardon no c'est nga na fingi mutu te po intro no ya mabe makasi intro na nga mabe lembisa vraiment mambo passé film mais à culpa 5e épisode de Kotaki et 4e épisode de Kotaki le 5e épisode ezokota et par rapport à l'évolution ça ndeni évolution c'est que famille Bota temo bolinga madame Bevin to yebi mais vous allez me place pour ba finga madame Bevin on dit comme si vous se penchez trop dans ma finga. OK. Bobo ça ni objectif au mère le ba que focus. Parce que non c'est dans la famille Bota to longa sko na distraction to zonga boy. Parce que ba film avant ils ont etiki ba likolo makasi. Maintenant tout le monde a mis à coup en tout cas qu'on se dise des vérités. Et on a assez même il y a Marie-Hélène même il y a assumé, même il y a aux acquis il y a assumé, petit peu les cas, il pas mère. Ah oui. Donc un problème très sérieux. Parce que tous ont la opération partager vidéo, partager film à 10 personnes. C'est-à-dire qu'on a 10 personnes. On peut combien on peut 10 personnes. On peut si tu sales le quoi bon, tout là on a des films, tout là la qui me sont vraiment comme la 100K. Parce que quand on va mbongo obli botalaka. On peut entendre la YouTube. Maman yangwana a aidé la ngo ba orphelin. OK. Yangwana aidé la ngo ba veuve. Yangwana a ça la ngo makam OK, même nzambe na lola bete na maboko. Parce que ceux qui ont aidé ba to ba zangi. Place au toucher à monter manzambe. Place au madame bébé comprendre que té, nga mafinga té. Nga ba lobby té, nga ba distraction té, nga la toucher ka mi té monter manzambe. Na ko ça ka bolamu. Na ba orphelin, na ba veuve. C'est ça que je veux toucher le cœur de Dieu. Est-ce que la famille Libota, tu as consommé? Attends, tu madame $10, $100, $500. Mais consommer qu'un film, dans la mort, et que zonga na orpheline. Aime son nièce, non, à orpheline. Aime son économie, à orpheline. Tant qu'on va aider orphelin, on Nzambe, ndi ba relever à aider orphelin, quand il a un peu moins de quand il a un peu banane quand il a un peu boy. Donc moi je dirais seulement que tout là. À la coutumier, attention à la coutumier de consommer nos films, mais surtout d'aimer, surtout de partager 10 personnes, tout le monde a que tu élargir un peu de temps, tu as la paix bien. C'est bien, famille Bota, vous continuez à consommer vraiment film. Aïda dans la carte. Aïda Dali. Oui, Aïda Ali. Aïda Pena on a parlé pena les pas. Et pena atasali 2 mois tiété. Allez là, allez là, allez tout ça ça là. Ya c'est lamentable. Amina arne la nzoto. Vraiment les là, watanga te. Te, ba ba le la wana ba film écoute ba ko pati bo so bati. Net da oh, bloc oh da ba 10 minutes. Bagag. Bagag. Na bagag kuto ko jouer te. Ce qu'on a filmé ko pesa madame bi musala. Coupé, Tommy, katana koto te. Tango boye foko taboye. Bon blonga bon madame be ayo kelo soni na ndeke no ba collègue ba comédie ba vandi koto. Ko amona akoja ko. Elle ko ayo kitsa yo. Yango ayo chao te po aboyi na yo se soni. Yango moni li yande li yantia yango zo tona. Chaque film. Chaque film. Wana no kwa le papa la sona nyoti. Papa kufana papa sans souci. Pe à son âme. Ba na armo na makila na ba papa meteo. Elianza forçate bi. Elianza forçate. So te maman ko be pan, o bi sango di tikotak. Naturel tout ça. Yango lia. Chaque film azo za la réalité. Wana le retour au palais et suie. Batu musu pena lianza yebo e batu musu ba leli ba pleurer. Ado sang ça film était. Mais na moni ba jeto pe combien? Ba pesa bien. Batu jouer la ba tenir bi que dans ma casse bi. Ah bon? Parce que ozaka na 2 chemises. Soit tu as 10 tableaux tourner ndé. Ka chemise dans on a combien de tableaux. Ce que tu la tenir moko lata kaka et sauve pour la mabeli. Na c'est constant nga ko jouer la tenir mo pour la taper ça bien. Pour sauver ba te belé pour moi 2 chemises. Moi pour le moment benani qui moi bete qui me seulement masusa on te fait là ben et si ba penate ce que tu as moi tenir au là encore abakos ngaso ngo baba c'est là abakos on va la table abakos ce que abakos non et de sauver moi ma casse et sauver moi bien par rapport à manque des habits on lobby c'est bien vraiment famille Bota va continuer à consommer film na bino mais à culpa ezala ba communauté tout famille Bota pe ba mourir à théâtre ba fan ya théâtre bolinga rapena ba film ya madame Belleville za na film moko eza déjà na chaîne ya Belleville TV chaîne ya référence ya théâtre
mais à coup pas beau consommer, beau partager, beau partager. Il y a Saranaté film qui toko écrit par Madame Belleville, Poutine de l'écriture, au capite de l'écriture, la reine de l'écriture, réalisé par Madame Belleville, Christian Donzao, Christian Donzao, vraiment film on est tourné, je connais 3-4 caméras, qualité, tout ça. Nous avons des commentaires, des déclarés au flou, non. La qualité, on a des c'est ça, vraiment. Bravo, on a l'artiste et tout. Incarné un personnage vraiment film qui toko la talango et on s'en a pas quand la distraction a battu. C'est ça. Question na tout pour na récupérer après na mon tout na mon tout na yo. Tozaki migoto le cas na restaurant na Madame Belleville tout mon aki et ayamba qui vraiment famille bota msusu ba hotel ba Angola ba Suède ba Matadi ba hotel ba mbuka msusu na msusu pe ba na Kinshasa et c'est nga ba kutana ba solaki au moment on ndeni papa ya rencontre wana Madame Belleville na ba fan na ye. Tu sais, Mouton va détester Ming. Et pour ça, tu vas linguer ma casse. Pourquoi Kaye? Bon, il n'est pas ni. Ah, ça, la ni pour y nae. Boy na boy. Alors, ma fille a autre madame bébé Zouaka. Bah, acharnement, toi, Zouaka. Tu as dit à Batumou, la Bakoué Mobo, et tu n'as pas linga madame bébé sous ma casse. Bah, ça, mais pour la madame bébé ma casse. Moi, j'ai été étonné comme on a nombre dans mon éwana. J'ai étonné l'organisation va s'organiser pour la Madame Belleville. Maman a évité que nous avons sangana, oyo bazala kana pour la coprier, bazana pour la colo Madame Belleville. Moi j'ai étonné. Sona ba fouté ba billet pena. Ba uti Suède. Aïe pour l'événement wana. Ba uti ba Luanda, ba Matadi. Na mona ya data force liboso. A uti plateau de Bateke. Aïe azaka famille Bota. OK. Ça veut dire que famille bota TikTok ezalara déjà. Toutes les familles bota wana. Bango ba mingo ndeba bimi na Facebook. Ah oui. Tous appellent la belle, tous appellent la famille bota Instagram. Oh bango pas maman. Ah oui. Bon kagou. Parle la famille bota de partout. Oh bango tu bango yaki bolinga maman aye ba bango. Aye maman présidente na bango oyo ba ndoko solo laka événement. Tout ça ça veut dire que la famille bota eza étendue. Ezo fungama. Et le but de Madame Belleville, dans le film, c'est à tout qui prière. Tant que la film Madame Belleville, on a des leçons. À tout qui non église. À tout qui église. Ben, regardez tout ça là, moi, je suis au fait, il y a des témoignages. C'est à travers le film de Madame Belleville que nos témoignages, nous sommes à la TV, pour témoigner. Il faut quand même mesdames, merci pour la honneur au Pessinga. Et c'est là où nous avons témoignage comme ça bitumba. Mais quand la famille Botawana, ambiance, Kosolola, tout lien ensemble, tout mêlé, non comprenez. J'ai été fière. Non le caboué. J'ai maïbé les gars comme oh, Zambé. Oh, j'ai maïbé. Oh là là. Les gens même comme ça à travers Madame Belleville. C'est ça. Bis tu zabo tout le bateau que non stopper ça tu apportes la caché madame Madame Belleville tu apportes la caché dans ma vie na biso. C'est-à-dire to lien na combo na he. Au moins j'ai télévision, il y a la combo Belleville. Des jours to lien deux fois. Aïe aïe aïe. To lien non il y a famille maman Chantal Mukende. Maman Chantal Mukende à l'est deux fois. Mais le bébé par rapport à transport. Maman Chantal Mukende transport. Tes maman transport et transport, tu as 3 fois. Tu as transport 3 fois. Elle est à côté, famille Botawana, transport. Tozu ya maman Chantal Mukende transport. Tozu pelsu ya la patron na transport. Ok, 23h. Tu connais Ticheta. Atabino ce qu'on a yakala. Tu connais Ticheta, tu juste Pacos sous. Papa. Na Cheta voilà. Tu connais sous Cheta, tu Pacos na Cheta voilà. Ça veut dire que famille Bota nous sommes une famille. Et puis le seul nga bien Mundirba. J'ai ma simbelanga bière. Simbelanga bière à bandormila. OK. Ça kobanga kende na simsi j'ai ma bière boé et le moko leka.
biloko muta temi akio filmer aya tie maboko allié ça veut dire que pas la biso makanti mabe ezate que non awa poisson kozala a loko moy kozala en tout cas c'est vraiment une famille que to créer c'était bien. OK, c'est bon. Toujours. Famille Bota toujours quand les alaka allô toza noko Rémi Kovodor déjà na nini allô Kovodor. Oh. Allô? Yako. Ouais, Kovo toza na la plateau awa toza na direct moi mutuna moko kaka pour répondre. Allô Kovodor. Oui, allô Prince, Nazogo. Moi kala bat bazo tuna tunao. Nazali. Ozomona na te bat bamo yo pe susu ndeni position ndeni. Babika position ndeni. Bat bazo lo balo na commentaire. Batu alobi na commentaire batu bayebi dala za famille libota. Batu bayebi yango te. So apa na longa famille libota pona koma nani kasi. On a la famille libota 100%. Na mona Belgique andi la patrona. Ba fan batika na ba tuna base la semaine oyo. Na on sala émission mono ya liboso na yo. Lobi déjà samedi ba ozwango déjà. Samedi déjà na plateau ya Rémi Kovodor. Noko Prince Oyambanga. Pour poser ba question nyoko to ngotu na ko bango ba nina bazana posa na kabwana Belgique andi. Ba c'est la lobby qu'on a ko expliquer bango bien. Ndeto kabwana. Ko sala bango bien. OK. Question dans par rapport à les réseaux sociaux et comment ceux qui m'ont commenté na commentaire moko boyé ils ont la madame Belleville ils ont par rapport à nini yo ba fan oyo to mona bango bazana ya ba fan net ya famille Bota tout ça pour union sous ils ont la madame Belleville. Le problème est ça que na ko ko lobaté mais entourage ya Belleville bato malamu bazaki te bon mutu oyo oza déjà malamu. Tant que commentaire parce que le commentaire le bomanga ye bato lo ba koma ko lo balelo balandinga na commentaire balandinga mais boto bosa na te poto lo bela mutu vérité to banga ate leader na bino kutu wa champion na bino to lo bela ke boto otanga kombo na ye abongo siko bino bambolo mbolo pona otanga ba kombo na bino bato ba banga ba yana ba faux compte muto yana faux compte zape Azolanda Omona. Oui, yangwana. Bon, en fait, pour nga bateau tout balanda ba faux compte. Bon, basa la ka bango e ba continuer pe ka kolanda. Parce que lo nga la ko ikoloba. Bino msu batu bakomi ko bimbisa, bazo barrer yango na ba faux compte. Tellement ka moni tio moko ya bimbisa la Belgique kandi la patron na Nikambute, abitika na lobe na ngona ndenge ya faux compte. Mais un message ne mo mapesi yango wana. Il va faux compte, c'est un message na yapesi. C'est ça, vraiment, Nabi qui est dans un lobby na plateau, le basou qui a la la yo. Le banana sur la famille Bota to consommer ka ba film na biso to landa batute. Na moment to na so ata landa batute. Ba opi bazali pembe na biso elo ke sara soni to boka na moto. To ka bona pe batu ba comprendre que to ka boni. Bino bo comment comprendre ka batu aye ba ka yena ye ba so la sute. Mais ozala posa bata na film. Ba obengo na film oya mo bosali ko sala ki émission mo bosali ki direct mo boy olobaki kete batu ya kuna ne ba finga ki ngai batu ya boy ne ba lobai na ngai mais bo bosana ki batu ba finga ko biso tuna bino to ebikeza abaku ne ba finga la famille Bota mwana na na simbi plateau ba no finga moto boy na boy ezala nga na famille na abaku osomona totalement que ba ngba light yango batu nyonso no lobito so la pena bien lobito so la bien babanga na bango te na kimaki na famille Bota te na pemaki na ngai via makamzu na zolanda leki na moko mandefu belaki yango wana mais ça va déjà c'est ça todana je maibele à la plateau après sur Mbote ça est Mbote le baki toujours famille Bota tozana pour la soutenir Belgique kandi la patronne c'est ça merci Kovodor Moro c'est bon na tuna ki question par rapport à la question oyo onangana tuna auto solina Kovodor par rapport à madame Bevina ba faina e de baso la moment tout à rappeler na ba faina musu ba utaka libanda bayaka musu kutezala kude da médiatiser te mais wana kutu na makasi kaka pour madame Belva boya ki kutu baso image la boya ki vraiment image tout ça vous avez mutu ya bango azwaki mais to profiter à to senga e mokutu a ba ero ba ne pas boya ki penda image est-ce que
bato ya madame Belleville ba fan na e famille Bota ba moi ko utiliser ba faux compte pour na ko na ebité na ba chaîne musutu on dirait ba taki ba fond sonore ba kangai ba son mais ngala eza ba place au na tika ki boko na G télévision boka ne madame Belleville a sola ba fan na OK même ngape na kangai ba son bozo soutenir madame Belleville bozo soutenir nga bo soutenir ngai ba koma ba tuté bo finga ba tuté wana conseiller makamute boko na G télévision na élément wana bo mona ndeni na tika partout na ya sopo na tika expressement po ba yo kande madame azoloba na bango abina ba groupe na bino nde bozana kata WhatsApp wana oui bo sangani mais bite nani azana nani c'est ça botanga ko ba mututé bo finga pe muté ni na ba commentaire ni bo sapela ka pona nga bo partager ba filmer bota ba filmer et le madame Belleville ba wana c'est ça donc là juste un conseil après ça va fan na que bo finga na ba commentaire té tout ça lelo boye eza ba comédien oyo ba salisa ba faux compte ayebi que la minute dans la guerre il y a famille Bota na bampuku ayebi que loko so na beti pas muta famille Bota et malo comme si bampuku muta ba beti yango so la beti pas mutu mobe ana tendance côté ba bampuku so la beti ba comme si famille Bota ba tinyango mais biso le total la mutu ngo oda poids au poto calculer to calculer la nzoko to calculer kelelete so ko pena likele ya twin to ko calculer honnêteté to fandi be pena to la ta Té, poto simba ko mama bango moko soso. Té robini. Hein? Robini place. Poto simba pela mama bango moko soso. To banga kete. Poto simba. Poto simba. Ah, na poto simba. OK. Ah. OK. You can see ni. Té olobengu mbangu nde. Ah non. Nazalaka mona likukuma so linge kangangande na lobasko rapide voilà. Poto simba mama na bango soso. To banga kate. Et boka moi likelele mombo e ponga net na fandi boda bina simbe na opange. Ah! Debe ko vodora otoloba. Yes, to mo sto kabwani to katama soni. Ke ngande na abo nzaka mo bampiaka na ngamo na yaka na lela ka mutu apesa ngamo info na liaka. Toka moi soni ya tika ko luka na makaso ya et puis quand on silika pe bon o commande ani na film toko ko mabongo même na gaga o ko ate bongo na film o tondeni o pesa ba marine musala o pesa to ba musala be ta songa na simio ko o tokuta ngano na ba yolo ndi tokuta ngano ba kauka na o mena sonunga we pa nyanga ba ngam sto musala we pa bi ke aleki na so tokuta ni adeni bien pour ngatina da ba to pesa ngamba ngombote nga soit bon appelle allez qui n'a boni bien na le qui n'a pour la vie que allez bonjour c'est rien ma belle to lieto mais nous c'est canayo mais les bonjour parce que bonjour mais au cas où moi les kele on sali effort donc on y a beaucoup au look non kota wapi non fini ko to ndeni non obité na le kaka na ba commentaire yo naya yo pena loko ni o ko lo pena e ko ni ça fait zai e loko ni ko loba po nyoso ya madame ba loba adana ni ntusu kutumuka nini ntusu kutuluka mama bébé baka sinzu kutuluka donc ça veut dire soko ba finge ya olia aomela aola le bijou na mole mama ndika mais olia maboki na bi à l'aise ali toko et mais waza mutu bote ke de bazo ke o se camper de soyer nyonso lo ba marango tu sais no ke ti botara bezi bobo à l'aise ti ba biété ti bon on a ba vidéo à l'aise très à l'aise non mon abia mère c'est le mot te chokarae pe la tinzu kutuluka ya solo ça veut dire quoi ya ndo fana kunda au moins libulo ofandi wana fanda nango so de pe ya kinkole so be ya necropole so be ya nini ya c'est le bambou fana ngo ko linga tam comment te c'est quoi parce que c'est quoi c'est pas la maram to le banu on c'est pelaté ya même la batable vous souvenez ba gag na binzambe langa même na ba gag ko kota te avant de prier vous sambela to vous sambela te avant de théâtre vous sambela nzambe to tiki œuvre l'esprit sur na maboko na yo pesa so inspiration bona boy on dirait ba te betanga ba sambela comment sambela boy nzambe to seki to tiki œuvre l'esprit sur na maboko na yo ba inspiration tu ya belle vie pesa biso ngo na scène tu ba makam to loba on les a jo tona ya ko incarner attends ba gag on peut se moi les meilleurs attends ba film tout moi les meilleurs yo la mutu o calculer ka belle vie
na mutu na yo kakeka bevinde na ofinga nde na kota kotobo nde na sabe donc obimi siko na ligne ya makam oyo yekola j'ai mon sanksi ba bloqué belé on est hein non zamba sala ka olilala yaya ko simple zonga lilala bébé citron zonga lilala na le bana yo citron zonga lilala po nzambe asalo lilala mwa sukali obi comme ça ngai bwendeni sikola ba moyo te bimbe on fanda pe bien on fanda te ngamate po niveau salaire niveau moto oyo yoka wa des personnes sur la cible bino tabo kam sala bino ngai ala kuba obi mate so opeli si chulai te yo mo biva libanda faut que ça chulai mais biso poto balibanda nzambe mais astotiki nzambe na maboko nao musasa na maboko na maboko nao keba ben fo no eza déjà a parce que la tête na couloir makile ka ai tout tali bongo ndenge moko balinga ta opposite yo ka ndenge moko oboni buzoba boyeko oh tout le monde qui est anti valeur tout le monde est bon nous 25 ans de quelqu'un là Deni camarade actrice à Duce ça bien quand on a nos communautés te na biga camarade actrice à Duce bien makasi mais c'est mamoni au 5 pas bloqué belé troubenga dans le bateau au toucher pas point ni juste dans comprendre était vous avez là comme citron boy mais citron baza bateau basala comme mobile comme ça moi basala comme ça mobile nde banga ba citron nada aloba na ndenga ba gag na ye baninga bafima na bi nzamba salanga ilala na mikomisa citron ça na scène na ye na scène a jouer mobile ta jouer moi si yanga la ba que non na ndenga citron pour na scène mais ba tout ça na vie na bango ya tongo midi pourquoi baza mibali te bo commander passe c'est bon toi qui na étape pardon je m'pardon ba fille ya mungwa je m'pardon yo na loko nyoko na internet ba yoki je m'pardon c'est bon c'est bon. So on a simbio yaya. Yo. Na si me apena obenga apena je ma mikolo ko kutanga ko mwana kuna simbo kitoko na so yo keba. Lomba na okebisa moi so keba. Obona ngo yana zonga malembe keba. Keba. Omena yolo wana na. C'est bon, chemima ibele. Pardon. Eh yango ba biloko no vana ba mille keto ko finga ngati. Ponde bo vendre la case Jemima. So Jemima, Demer, Sarah, bo fan de langa kito. C'est bon Jemima vraiment mais là moi maya pio qui t'a monté ma pardon vraiment Jemima. Biloko mo beza bokola akabela alatisa asunga la vie. Tu sais mera tiko sa nebo lamu, mais tika na yo. Kombo na en. Tika. Eza kombo na en. Tika sa suba sunga nzambe te. Kandi ezarani. Quand des alliés que non elo eza ko indiquer loko oya valeur bo boka ngo beba valeur lango te. Siko ko kiki ya mboka e poste non et ngo ba comme si atosa mtu bo lamu ba zo so mabe. Siko asa ya pe bo lamu te atika kasi. C'est non na ina poste non na e. Te atika. Même ba comédie belé ba za hypocrite. Poste non na ya atosa li bo lamu. Ba ozong solo et atosa li bo lamu ba solo. Madame Bevi. Les camarades bi ba comédie bo défendre ba pour ba hypocrite. L'homme le pas ko changer. Ya on appelle la mythe Madame Bevi ou rien. Les camarades comédie mususu etalingate Madame Bevi. Ce de Madame Bevi non ya yo non lobate. Pour plus ba hypocrite. Pour ni muta laisser l'autre ba laisser au lieu créer ça ba point ni. Hein? Il faut dire à région de ya tété na nenga sona la ba fani ya famille bota. Pour ni ya région de bango. Pour ni. On commence à me expliquer que ah muto atanga tellement mon cœur, alors moi cerveau. Et à t'occuper cause non pétant. Nicolas commentaire. La question madame Bevi na lelo ba osunga ba tebele toki na ofeli na ona boza lango kutu madame Bevi te ki makam ba communicateur ba sangisa ki ba sali SS ba sungi mais tant ba osenga merci ba communauté ba osenga toujours merci madame Bevi pour ba trace de to landiango ba trace de leki nango ya sala ko to emboîter les pas to copie ba mama la to ko tapeka dossier la po okimango papa ya descendre dans so ba sa motema Bevi asunga ba tumsuti ba problème hein makambo ça ko décourager motema na à moi qui na sunga soute pourquoi mais dans la mutuba ala besoin de sunga madame Belzi tant le moi de ta force à lobaki abi que non côté ya plateau de betake bituma moi bimekuna ba mobolo so ba mobondo ba eki ba etaki moi des ordres ba tangi parce ko vanda
Et Madame Bevi, à ça, vraiment ma tante. Dans le niveau, moi, la amie Madame Bevi, donc, à ça, ma tante. Oh, Madame Bevi, pas ça, ma tante, faut qu'il a service habitat, à qu'il a fait foncière, à ça, Madame Bevi, ça veut dire, à Madame Bevi, n'a ni moi, bassi, au niveau, bassi, élevé. Donc, on savait quelque chose de Mboka, oh, mais vous avez quelque chose moindre, mon robot et poids, niveau, après ça, d'occasion, on lit la salle, n'est pas au Tcheliboko. Ah, mais les mots, le connaît, maman, mais la maman, coca, et soir. Maman, elle a un transport au cabé, yo kabla ndebe tukombe yo kabara yo yo kabaka otanga muto engamela nga power ta ngoti na la vande Géma, pardon, bon comprendre Géma, pardon vraiment Géma côté ba dossier mususu nga mokuto troublé nga poser question kutu na mamuna tuna ki okuté vraiment pardon mamusu to répondre ngoté pardon vraiment citron sauté aïssa dayo encore moyo ndesala ya c'est bon pardon Géma Géma non pas na mama mikolo o ka chaleur o ka ndeni moto mais on peut d'habitude mi ya kana libungu so ça ne nga siwe kana libungu si o kama ka be mko so komi apola ta chute comme la ça Géma to monaki pardon Géma Géma dans 4 émissions pardon Géma dans 4 émissions pardon vraiment tout comme na souka très rare 2 questions soit nga makasi. C'est bon, Géma. Pardon, en 4 émissions, Géma, pardon. Non, le plateau, pardon. C'est bon, merci. Géma, tout le monde qui descend sur le communicateur et Madame Bevi Basala qui est à l'école de Maman Kalunga, qui a 3 orphelinats, qui a vraiment journée mobimba, tout ça, vraiment message ni par rapport à la journée. Message de la journée là qu'ils ont ça orphelin qui est là. Donc ça veut dire que Nakiti en tout cas la série que Makasi mais Nakiti. Donc ça orphelin qui est là c'est-à-dire bana orphelin au bazar ba parenté bana ba beauté. Alors l'initiative là qui n'a pas communicateur à Madame Bevi. Amoni pourquoi pas comme ça la SOS. Pour na bana au bazar attaquer là. C'est-à-dire batali makambo Madame Bevi a sala ba bloko tour Madame Bevi na fondation na ebela yana ba préoccupation mususu yana ba programme mususu o ba faut ba sala biso to kela na domaine oyo ya et là juste pour na ba kelasi mais nzambe na bolingo na ye bilabe monani ba kete monani en tout cas ba kenda ki ba sali pe ba tambo na ba tambo na ba fene belé ko tout na ba préoccupation ya fena o lelo ni bala bazangi Oloni bazaba la bazangi ndesala ke tobanaki na école Maman Kalunga. Il faut dire une chose que Maman Kalunga papa la et l'omba avec na raison pour taper sa richesse. Parce que quand on a continué école Madame Maman Kalunga, na moni que maman wana ana ba idée. Quand on a école wana asala personne aboko la bantaba. Quand on a école ndaku nini wana asali nini abi asala salle. Salle wana école da soit pour la matanga pour la fête. Pour la fête. Pour atelier côté wana on dirait moi bossenga côté wana mingi zate. Rose appelé atelier formation. Maman Kalunga asali pèse moko boy ba toilette qui toko bala se soulager na ba compte moko ya bien et la mutu moko aniki la bana yango bala ba ba infection te mais bala ba futa musu ba tango fele minero ka $80 année mobimba. Et Madame Bevi a talé pourquoi ne pas la communicateur Madame Bevi pourquoi ne pas commettre écoutez-moi un franc na bisoté to sunga Madame Bevi Madame Maman Kalunga à travers ba vidéo tant que kota et na baté ko simba pe bango parce que Maman Kalunga en tout cas école Maman Kalunga c'est un soutien au moins so mutala ba ida malam et c'est nga bo appuyer pour akende liboso et c'est nga ba repeindre et c'est nga place musu ba silisa ko salango baté ba porte baté ba ramunyo surtout. L'idée c'était ça, et tout le roi qui va non orphelinat il y a prophète, donc tout le roi prophète que la orphelinat vida coûte année passée que la maman, que la papa na maman gaï demain na tadi, que la maman kuna na vida, tout le roi vida tout et l'autre quand vous êtes orphelinat il y a chic mukad. Un chroniqueur a salé la bana orphelinat le quoi na ndako. Confort.
bana wana bana santé lokola bana baluya ratete donc ça veut dire baliaka kitoko et le but que ni te moni bomoni confort de bosunga bana te maman papa ota la biso ça la ka continuité likambango et si nanu te ba soins médicaux ba kisi bala ba musu batengi ba kisi to moni deba na moko be wana bébé moko na 2 semaines moko 2 mois oh je sais que bana wana miliki ba miliki po emsusu muto mesala metala tempo abota te senga ba miliki en tout cas na pesi bino merci bino ba biso na stu auto zala ki wana jour ngo wana ba communicateur madame Belvi to la ki penda au four au moulin tomate to kiti puis ba réalisateur ba 5 musala kitoko en tout cas dans l'ensemble biso tout ça que la musala bien c'est ça tout ça pour la nani pour la madame Belvi to landika ye to ambote ka ba madame Belvi ba zo ka mama malam ko ngala mi tuna kuna ba sala ni kuna lo di ba sala malam otoko ko c'est ça exacté mafinga à part ba jeton à part mafinga à part lo mususu o moninga de na boyko non c'est pas sur le comportement na c'est pas le comportement d'Avina te pona via Davina et ko pesa musu kanda ko zo ya Davina et ko posilikisa bato on est que on met tout dans Nzambe pourquoi pesa Davina oh pourquoi pesa nga pété Nzamba dans Nzambe a ko pesa musu ko le kaya Davina mais ko jalouser Davina te ya na fille moko boye pour la Davina mais ami comme si abakouk likolo ya linga Davina te skoyo ana elle ko alingi na sosote mais alinga ndi Davina te lokwa Davina nilenga ke na famille bota bia lokwa na linga mona tufanga comme abakouk pour soki ya betele ko boye ngala ya kasi tout ça comme rivalité donc ba utiliser comme ti aka ko répondre ce ko Davina ah bon mais ko tala boye ana poate moko na Davina ko la que non c'est 20% non que le congé na pota ke Davina soka yebo maman le pangu ba yerosa Davina aza en alliance, elle est mariée. Davina a beau d'abord mais a regardé taille. Yo moi na ka so obe moko, o abota na comédien je crois, na comédien. Moi na ka moko, mais taningo baby. O timbu ko ba ngoni. Si ba lo pesa lo pe bien pour et timbu bukal boy na sima mais ozani ozwaka ndete. To la tib la bo sala boy, moi simbu ke zonga boy mais. C'est votre na suka chez. Ozwaka ndete, tika Davina kimia. Quand ya via Davina et tinda ote que non okoma abakouk fukama le banzambe pesa nga opesa na Davina ba ko pesa yo nda madame miséricorde oh moi ne pas moninga ko jalouser te même ba madame Belvi oh ça lango comédie pe ko fuka ba pesa ba pesi bino ngo ko jalouser que le makasi bongo te bo c'est le panzambe oh ba comédie bo tala et le mona le ba jumu suba to ndima nga te na flasher bino ba comédie bile po ça la force ya Belvi na sila. Alors, on va commander, vous savez qui là. Vous comprenez? Oh! Il y a des gens qui passent à la fin de moi, qui te connaissent bien. Il y a des gens. Moi, je n'ai pas de nanga. Moi, je n'ai pas de nanga. Je n'ai pas de nanga. Ça fait même Nana Benz. C'est là un succès. Nana Benz. Ce qu'on appelle, on appelle mon père, on appelle Nazali. Comment on a mboka Zarana? Comment on a? Comment il y a été mboka là? Non, écoutez, on a comment mboka. Tu n'as pas comment mboka. Pourquoi il y a nanga? Parce que bozuka kombo na me au moins pe oui nga comme la ngatel bisalu. Ali boma. Davina mta obeliso. Au moins mkoni Davina ba comme na Davina Kandi. Aba ndenge na je suis Belvi. Aba je pas Davina Kandi. Kandi au perdre. Oh bisalu. Tala ngo timbuka zwa de koleka Belvi. Koleka Davina. C'est bien, merci. Comme il faut m'en souka. Comme il faut m'en souka, mayonnaise. Au télé mayonnaise. Télé mayonnaise. Oh, Nino. Yama kanila wa dibamba. So na simie comme rabo, akona kote sous lemba te. Le quoi lemba ya papa bango na mama bango. D'accord, moi je dirais qu'il y a Mayo ami respecté. C'est un artiste monné dans Mboka la biso au total to c'est pas la œuvre naé. Mais il y a Mayo ndenga za bongo. Il faut ça la qui passe dans mon avis à Gesho. Pour Gesho ba te patron de jouer. OK. Pierrot patron de jouer. Bobo patron de jouer. Ronel patron de jouer. Mais il y a moko ya Mayo rôle nini on va couper sa parole à Kizengi. Parce que bloc a beau faire soit cahier. Il faut assez l'effort. Je rappelle patron père, a joué raté. Patron. Patron té. Il me rappelle que moi, on a vu quoi Cardozo, mais Cardozo n'est pas le Kingai. Oh mona. Yamayo, na respect on a opération yaya. Même via Davine, ça n'est pas Mayo passe. Donc Davine via Davine et ce n'est pas Mayo mutema. Yamayo tu vas sortir mais la petite banal.
est-ce que sorti me dit le mboto ko salam tu que le mboto bo ali pe ka moko noko na ngale ka mama nga ako salam ngote bana lemba nde bozana bana lemba bosala mo eloko no siti ya bana lemba na lemba musende azalaka te mais na mo comme si na lemba musende azali za ya mayo makambo osala ndoko na respect il fait longwa oh et alors voilà mukolo mo ba otindike mutu kwa Davina mère des enfants femme au foyer ada mobali ni na bana madame ba ko tindika asali kam pour madame Bevi joue en coup de Davina asali mission na mariage civil ya Siana madame Bevi kutumia avec musika makamku Davina oh le bana kutumia madame Bevi bien écouter. Et c'était, on dirait, avant que Siana Akota. Avant Belvaya. Avant Madame Belvaya. Davina a l'homme déjà. Parce que, on veut nos Davina, il fallait pas que le bango n'a aidé la beauté, et ça la moukolo moro boye. Yo, nyoni Belvaya dans l'ongopona. Le bain sunga mona futa, on peut pas me comme aux oies. Le baba pena nyongo obeza zala ngopona yo ngana futa ngoponga pena ko mozwa loba ona futa ta $1000 $2000 na futa ko bukala te hein mutabata malekelo mais ko bukala te po emsu na mona comme si bevia dans la nyongo lo moko boye il faut futa yo ko ranking wala makamutu fela salon ka belzi ko so ebi ko jouer te bevia sani hein tant pena aida zana ko la bakisengi ba tamayo hein tu vas voir que c'est pas pour l'homme, tu mayo. Ya mayo on te respecte, ni respecter yaya. Ah, to comme dans na suka ni lobi singa belé. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu akumisama. Alléluia. Oh mafinga nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu akumisama. Alléluia. Oh, bajeto nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. Tu na suka message dans les arara. Moi des 3 personnes ya baotala. Nganya ya bona lingi sute bato belé. Baosola. Bato belé ba soli kilo. Baosola kilo, oui. Na peska mbote na mama na biso Martin Kilanda. Mama Brigitte Koufi. Mami Tadina et puis maman Chantal. Sur la kilo. Sur la kilo de la ligne soute. Et puis la famille Bota tout aux awa. Bonjour na bino et puis Moussa Kitoko quoi. Voilà. Merci. C'est bien merci. Na répéter les cam oh. Sur ça ma poste au fin à Belleville, il y a un plateau Fanda fin à Belleville. Comment canate? Comment canate? Oh. Et je peux tom sur na plateau on peut sur tom sur coupage. Fanda penda na plateau penda Fanda na plateau penda finga no Belleville. Sur ça na poste au fin à Belleville. Il y a un plateau Fanda finga Belleville. Si ça penda le poste à Belleville. Mais comme masqué bah jeton non, il y a un plateau finga Belleville. OK. Merci na Exode Mikebi. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.